Mbote na bino balandi ya Congo Millennium ba internaute nyonso bino ba ebomeseni kolanda Tatiana na yebisa bino ke toyela bino ka ba masolo ya kitoko. Lelo ezwami biso awa na kati ya centre évangélique le mise à part, donc centre d'entraînement de champions. Et si quelqu'un ni pasteur François Mumbiye ne moto azali numéro 1 il y a église Oyo et si ka obozali komona biso. Alors pour la nini to pusani awa poto sola na ye to solo na ye awa masolo parce que ye alobelaka mingi matali ndoto toyoka baloyembo ndoto na ngai elati nzoto kasi bayiki obozali kolanda biso boyebi te ndoto ezali nini yango wana lelo vraiment Congo Millennium est pensé et sombiti ya makanisi ensemble na bino par rapport ya likambo et etali ndoto. Mbote non pasteur François. Mbote maman Tatiana. Pasteur François lelo Congo Millennium esepelaki air ko visiter awa na semap poto solo la masolo etali sur le songe. Pasteur François toyoka kaka le songe d'abord ezali nini pona poto ba définition ezalaki ebele kasi pona yo na mwa mokuse ezali nini. Étant pasteur pour nous que le songe c'est l'un des moyens par lequel Dieu communique avec l'homme. Donc eza moko banzela oyo nzambe azako solola na bato po o bato babengaka ndoto so bayebi makambo bamona na bandoto na banza baosaka na lisu na bandoto na bango te bayo bamona na ndoto soki bayebi yo elekana na ndoto baosaka na lisu na ndoto te kasi lelo pasteur François baike ba comprenera te ba misusu baza na ba genre ya alali pongi aloti ndoto kasi azoyeba te ndoto anga lotaki nini ndoto elimwe na mutu. Est-ce que ça rappelle problème spirituel? Et là quand goso na maman Tatiana par rapport à ndoto nangi bande kona biso ya Congo Millennium ba comprendre que soki batu bazale capable de comprendre makabalotaka ne bato ebele lelo basala ba maladie basala ngote ne bato lelo ba ebele basala ba chômage te ne bato ebele ba kufela te ne bato ebele ba na ba prison te parce que maman Tatiana non peut souka exemple moi OK nzamba azib sabana Israël na nzela il y a Nombre chapitre 12 verset 6 alobi nzamba ibsa Aaron a Myriam tambatonga et Moïse abi et il dit écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlais. Donc ndoto elobaka ndoto ya mutu nga lobani na ba émission na nimaka na télé na radio na lobaka yebisanga olotaka nini nga na yebisa yo obikaka nini parce que bomo ya mutu evandi na kati ya ndoto na ye. Na français na zolo balabi que celui qui est capable de discerner ses songes il est capable de cerner ses problèmes. Maman Tatiana, les louisa na bateau ba mona lokwa nzamba yoka bangote. Et na bateau ba mona lokwa nzamba sala kate. Pourquoi? Parce que bateau ba yekoli kolobela nzambe, mais ba yekoli yoka nzambe. Vous comprenez? On a une inadéquation communicationnelle, n'est-ce pas? Donc bateau ba yekoli kolobela nzambe. Babi oké ba retraite, babi oké ba prière, babi oké de ko gêner. Mais combien de personnes sont capables de saisir le langage en Zambé? Il y a un moment où ils vont vivre dans Zambé dans le système à Kokala, ils vont lobby belé, mais tant Zamba loba, moyen besoin de capter le langage en Zambé. Il y a un moment où ils vont prier la formalité. Et bien, les gens vont là. Pourquoi? Parce que dès que la Bible est là, et l'eau qu'ils ont détruit, c'est que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et l'eau qui est bon, maman, ensemble, les ânes vont quitter, vont démonter parce que Yesu a sa longa. Mais l'eau qui est ça, la force à Satan, quand tu as vie à Batebele, ils n'ont pas la connaissance. Et surtout dans le domaine d'Andoto, maman, non, Yebisayo, je même réussi par le gré du Seigneur. Il y a aussi la délivrance, il y a un serviteur de Dieu. On bazale na humilité. Il y a comprendre que ma kamona lotaka. Il y a mon de détruire vie na gai. Maman Tatiana, et l'eau qu'on se nyoko la kaviamo. Avant et après. Nzamba la tsaka na ndoto. Donc pendant qu'azo vivre ngo, nzamba la tseba source alikamona na ndoto. Pourquoi? Parce que noto ezama kamon nzamba hotel sa mtu na niveau esprit na ye. On l'a accès pourquoi? Parce que esprit a mutu ndeska makamno se banda. So mtu est capable de saisir bandoto. Non peut ce exemple. Nambi maman moko ake Suisse. Likamobota asala ka ba fausse couche.
Na Suisse, tu n'as aucun problème. À Inde, tu n'as aucun problème. Parce que et pas la Bissou en Angaliema, à Afrique du Sud, tant que pays que ça n'a pas marché. Et cette nuit-là, vers 3h, Bachaka rediffusion émission mon à la radio et on a parlé sur les songes. Elle m'a appelé pour me dire que chaque fois là, la kalotaka, maman Bokilo na yesuka bandizemi, maman Bokilo na vandeli na libumu, abeta ma kofi na libumu. Ce qui a bête ma kofi na libumu te, a bambé banzete na libumu. Donc vous comprendrez que même bandeko ba on a sur internet, mutu na muto yokanga, atala bandoto ne malam. On comprend que makambo belé yelaye, makambo belé komelaye, to e komela bandeko na e, la plupart makambo ne za makambo nzamba la tsela kata ndoto. Yango Bible dans Job chapitre 33 verset 14, Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle dans les songes. Quand les hommes sont profondément endormis sur leur couche, profondément, n'étant pas communiqué à Kanaba. Maman Tatiana, le lono yebisayo. Dans le contexte, surtout à Congo, RDC, puis à Kinshasa. Nous ont parlé mieux que le prophète Moussous. Parce que le nom va prophétie, et comme la prophétie, et tenir compte de la rang social là-bas. Ce qu'on a bien, on a un mango, ne va pas la prophétie à malam. Ce qu'on a tel qu'on est le pauvre, ne va pas la prophétie qui nous dit. On n'entend pas que ça comme tout est. Noto na yo neska vino evandi, noto no neska makambu ya bomo inayo, nzamba o révélé yo, na o répétango. Narobaka yebisango lo takandini, ngana yo sona bika nini. Ça fait plus de 5 ans lelo. On nzamba bengi na ministère wa bandoto, ezala Brazzaville eskala kendaka, ezala na Kinshasa, j'ai aidé même certaines autorités oyo bango ba se rendre compte que likambu boye kanga bengi na ndoto. Ndoto nzamba banolo baloba mingi parce que batu musu balalaka. Alors bandoto ezo se répéter. Mais on comprend que la répétition est une assistance spirituelle. Il y a que likambu wana, il faut nous que la solution. Vous comprenez maman? Donc ba témoignage est tellement belé que na tu ma soeur moko alali samedi à loti babengi ba on a téléphone petite soeur na sala quelque part il y a bien babengi ba moka beli akoyi na musala bakena na hôpital tant bakena na hôpital petite soeur na kufi tango ala muki dimanche à lobby na erreur ono senga na bandeko ba olanda nga lelo ba me ko répéter le kwalate tango ala muki a chance ezala ndoto et ça c'est un comportement même dans le cadre des chrétiens et ça comportement des chrétiens c'est charnel. Oh bah yebi ko maîtriser makambo molimo te. Or molimo mutuneska via mutevani. Molimo mutuneska bomo ya mutevani. Mukolo molimo elongo na nzoto ekufa. Mais yeso alali azuba ndoto bongo tanga la muki abi chance ezala ndoto. Or nzamba oti ko accès programme moko a ténèbres na kata famille, olia la muka samela ya préférant ba kezala ndoto. Dimanche, lundi, mardi ba bengi bango. Asia bosani ndoto. Petite soeur na ko ina musala. Balandi otoke na clinique Ngaliema. Bake na clinique Ngaliema. Mercredi, jeudi petite soeur na kufi. Tangu petite soeur na kufi, nembala moko makanisa bomotoye. Na lota kilikambo yo e. Combien de personnes maman Tatiana on lelo bazako se souvenir na bandoto après que c'est kokisani. Après déjà les réalisations, ne bazo qu'elle se souvenir na bandoto. Comprenez maman. Donc pour que même bateau et bisi ngolo bike ba ba bosa na bandoto ngana opeso 3 catégories aba et ana démon mo ba beka ke démon morphé démon na yebi à partir d'un témoignage j'ai un collègue pasteur azala kando elle singa bi pasteur ndenza ma osalo na ba niveau bandoto biso tant to zalaka na monde ya sorcellerie to banda ko empêcher bato ba mona makambo to sala parce que makambo biso sala et zalo nzamba sala parce que Joseph a mona destiné na ndoto. Les deux co-détenus dans la prison, à venir dans le ils allaient déjà dessiner, déterminer, dans le ndoto na bango. Ndoto est tambouissa Égypte et sauva Égypte dans la crise alimentaire. Aïe si nabi zala des moments comme des morphées, yende mututoti na kapona okendo yiba bandoto. Et on a bateau balota. Première catégorie bateau balota babo ça va ndengo lobio. Muto la loti très bien. Mais tant là, tant on a encore on a 1 heure. Ba 2 heures akamwe pendotongo. Asi rappeler pendotongo. Abadi pe ko analyser ndotongo. Mais tant ka lali poala mukana tongo, démon na ya ibindoto. Tango la mukana tongo no luta kindotongo boy. Quand la butu pe na se souvenir nango. Na analyser pe ango. Donc akomika na ba fragment. Akomika na mo ba partie ba ndoto. Okanisa tozalaki, okanisa tozalaki na nanyoyo. Donc ba yibi
complètement. Pourquoi? Parce que nous Satan force à misala dans la discrétion. Pour Satan agir bien, il faut misala ne bombama. Parce qu'il que ce qui est révélé est condamné. Il que Yesu a longaye. Mama Tatiana okovana na mwana ndoki na ndako ayebike yene mtu akanga mbongo yene mtu akanga misala yene mtu akanga libala autika la jamon révélé bino ke yene mtu asala kawo mais nzambe na biso za malamu dans ce sens que na nzela ba noto okoye ba identité muto ofandi nayi lena bato ba lota ba papa na bango ba lota ba mama na bango ba lota ba yana bango mais ba loba ni par erreur o ba lata ke longi nayi sentiment. Or, le sentiment diabolique est bébisaka et révélation spirituelle. Vous comprenez, maman? Donc, c'est pour vous dire que banana nzambe ba saka na bandoto te. Demo wana ya ko yiba bandoto pona ko flouer ba. Non, peut ce exemple moi pambola. Yota maman Tatiana. Prière nyonso tout ende et pambola kamutu. Parce que batu ba ensemble la mingi mais ba remarquer lokoboko. Malgré ba ensemble la mingi mais ba résultat za mingi te. Pourquoi? Parce que ensemble la prière autobengaka généraliste. Ils n'ont pas la précision sur ce qui les torture. Oh, ils ont troublé vie na bango bazana la révélation te. Parce que diable a embrouillé la révélation. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la révélation te, Bible dans la proverbe dit que quand il n'y a plus de révélation, le peuple se laisse aller. Now, j'ai écrit un livre sur le mystère des songes pour le discernement du langage des songes. N'est-ce pas? Livre des 199 pages. 10 chapitres. Oyo batu nyonso batangi yango ba pamboli nzambe oyo apesa nga vision na pona na lobela ba makamwa mais bandeko nani parti on a biso ya des moments fait na soit côté il y a problème nezaka abouiller révélation ça dit oh sambele belé mon résultat parce que ma bonne les animaux mama Tatiana prière les ko la pharmacie les camos sont dérangés les ko maladie n'est-ce pas prière les pharmacie. Mais pharmacie mobimezaka na kisa maladie na hote. Vous comprenez? Pharmacie ça ba kisa ba maladie mutu makolo mikuwa suki poso ainsi de suite. Or pour yo ozwa kisa ko bikisa yo. Okoke mbamo na pharmacie te, il faut obandana au sal ça ba examen. Examen mwana na benga révélation. Révélation so permettre yo oyeba qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Na mise mon enseigne de délivrance na ya autiangola. Ayaki kapolo comme serviteur de Dieu. Rien ne marche. Si on t'a défié un bon mafutakate. Mi bali nyo sozo batika. D'ailleurs, tant ayaki on t'a fait que bien mobile les États-Unis. Oh bah non ça ne ba démarche pour voyager. Mais vous savez ce qui est arrivé? Dès que quelqu'un a commis un téléphone à mobile les kalisute. Alors t'as qu'à battre l'année la boutou. Alors t'as mi bali va passer des rapports sexuels. N'est-ce ma soeur, ce n'est pas normal. Comme elle m'avait suivi à la télé, aïe. Première délivrance quand on sale là yé. Papa le kinae tata mwasi na ye babali sa ye déjà na mobali mona kindoki na mbili suser mususu ye benda lota au bongisa mariage moye bisa mwana na mwasabi non c'est pas na mariage jote parce que bali ba imposer ngango mama na bango ibisabi tu n'as pas de choix papa na onde muto bali sao il faut kakobala siko zola tabilamba libala abima po ke kuta na mobali abimi effectivement tala kafumba mariage. Quand on a ba maman Tatiana, ala mukana pongia bi chance ezala ndoto. Banda wana libala nena mobale kufi, asundole na bala mibale, rien n'a marché. Enfin nzamba osale grâce à yo kutana ngai. Mama loko ya benga ndoto. Ta on a bandi délivrance na ye. Papa na ende mtoloba. Abi mwana azana étoile. Alors na kindoki, ezala mtu mwa se présenter ka zulu kamwa so bala. Ya monga na balisa ke mwana ngamwasi. Donc nenga zana ko bala mobali musute ata ba proposer libala makambo na biso mama Tatiana ya ndoto et troubler batu na nemo ali sekité ya mwana kata génération na biso nzamba telemisinga na réveiller batu que yebaka ke yana batu ba kufa sanke bakota na ba destinée bango yana batu ba kufa sanke ba simba bilaka nzambe. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la révélation du langage de Dieu. Nenzamba o communiquer na bango ba o yebate ba saisir nango te yutala elolo kwa ndoto nzamba se servir nango pour obikisa libala mari pour protéger Yesu pe pour ozongisa Yesu na kati ya Israël ya Kana ndoto. Donc ndoto est le moyen par lequel nzamba solo bela batebele va comprendre que tant wala laka nzoto ndelala. L'homme il y a deux parties, il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur, n'est-ce pas? L'homme intérieur ne partage pas le sommeil comme besoin.
L'homme intérieur a la caté. L'homme extérieur nous permet d'entrer en contact avec le monde visible. Mais l'homme intérieur, notre esprit, nous permet d'entrer en contact avec le monde invisible. Il y a un moment quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, c'est alors que Dieu donne ses instructions. Et quand tu es livré dans un profond sommeil, que l'homme extérieur nous autres koufi. Parce que dans ton là, pratiquement comme ton koufi. Vous comprenez, maman? Mais pendant ce temps, cerveau nayo et tiens nous autres on est en automatisme. Donc cerveau comme on travaille automatiquement dans nous autres nayo. Mais à une conscience nayo, à une sur ma faculté à cerveau nayo, à quelque pesango au service à l'homme intérieur. Au comme on a monté à l'ali, ngunga suye, au monde a bougé le colo, malamou quitté, a ronflé ma bougé le colo. C'est-à-dire quoi? Agir automatiquement par rapport à piqûre par rapport à des clics qu'on est salé automatisme. Mais pendant ce temps, cerveau n'a eu comme servir esprit n'a eu. Il y a un permettre à Tatiana pour y avoir un esprit. Ma colo qui m'a donné bandoto et ça ma colonie. Ya makola muri muna bango minoko baloba na bango bitumba babundaka omuna mutu ala muki na tongo a betelo lisola ndoto lokwa likamwa vivable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que oya moni ona c'est ce qu'il a c'est ce qui a côté en contact avec la réalité du monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel n'est-ce que ma décision malam na ba décision ma beso maka selon que zo dépendre dans le monde à Satan ton dans le monde en Zambé. Alors à partir ya bandoto Nzamba o révélo makambo alinga salela yo. À partir de bandoto, Nzamba pas o révélo makambo ténèbre alinga salela yo. À partir de bandoto, Nzamba ko révélo likambo zole lisao de temps en temps. O yo tikala jamo zo la solution. Yana basi belele lo ba botate. Esaïe 69 verset 9 66 verset 9 loba. Est-ce que Nzamba na ko fungola libumo mo spo botate? Yana basi belele lo ba balate. Mais maman, ce qui n'a pas que nous avons vidéo, il y a une délivrance sur la sala. Il y a un bateau, par exemple, il y a un bateau, 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 mais il y a un bateau, il y a un bateau, ils ont galéré, mais il y a un bateau, ils ont émergé. Problème émergence, c'est un problème d'intelligence d'abord, et ça un problème de courage, et ça des problèmes d'état et esprit. Par exemple, il y a un bateau à l'Otaka, banda kenda poto à l'Otaka na Kinshasa. Nana soeur moko à Paris, moi il attend comme on est parce que monsieur ça déjà il y a internet. Serwana ana mobali nae ba pota nana ndemo ali sécurité li kama libala. So kama libala sama kama mobali libala, li kama mbongo ye, li kama yo kanate. Mais serwana ta maman na PC numéro nga benginga, awo yebisanga bini. Banda sana poto alota kaza na Kinshasa pe na Kinshasa alota kaza na mobali mukomsu pe na moni mama mobali ya Holanda ye abi yo kanisi ke mwana na nga otiko ka bongo to yo ka bona mwana ka bongo mobali yango ba olaxer na Kinshasa ayebi ete. Combien de personnes azara poto malota na Kinshasa malota na mboka bayiba kaeba mbongo bayiba keba saki alotaka par exemple aotambola na banzela mabungi azala na mai azala na zamba bayibi ba sak je ne sais pas banoto ezebele bambwa balanda kaye basoda balanda kaye amimona na cimetière amimona kakufi. Donc à l'instant je te parle maman Tatiana nazo comme un livre moko na otia à peu près 100 à 150 songes na interpréter ngo po batu na batu ba mimona alotaka nini ayeba soko lotie lokoboy ngoro be loko. Voilà, internaute ya Congo Millennium pour comprendre à pasteur François y est vraiment donc ma solo au Italindoto yenda ba bolimbo la yango malamu kasi na baiki papa pasteur François baiki bazola na biso ba comprendre ndeni ni ke ndoto oyo vraiment ezali ndoto oyo ezouta epa ya Yesu ye moko tope ndoto tope toloba ndoto nini yakoyeba ndeni ke ndoto eza ya malamu tope ndoto oyo eza ya mabe na kolobaka yango parce que nazomona déjà baiki ba se retrouver na kati ya lisolo tozobeta lelo okipe kopesa bango numéro na yo pona baiki tango bazota kokapenga tango mosusu ndoto moko alotaki lelo na butu topo alotaki lobi esalaki ye mabe yango azolinga tango mosusu ayeba ko interpréter yango. Maman Tatiana Nabanza, question moi autour de la Korekadrango. Tu voulais savoir, Neni Moutokoeba que noto yote pas nzambe, ton noto yote pas Satan. Ton Neni Moutokoeba noto est un message, pe noto est un mécanisme, n'est-ce pas? Bandeko ba olandanga mituna. Combien de fois sursautant dans noto parce que noto est là qui sont.
bandoto nyonso mutu alota komoni mutu asio te to komona bolali na mutu olota ndoto ana kati ya ndoto mazoloba ana kati ya ndoto mazoganga ana kati ya ndoto mazobunda naotoyamba pasteur moko nga na ye toza na rendez-vous à rencontre te parce que aotanga na livre nayebisa atanga livre ntango osilisa papa wana aza na plus de 30 ans ministère mais so na beteli yo makambo amona na ndoto atikala jamai oyeba ebloke na ministère na ye donc elingo bake ndoto nyonso olotaka olamuka nango na baémotion neti bandeko ya joseph oyo bakanga ye bango na joseph batravers ya pharaon babitango balote balamuke bana mao parce que balote bacomprendre ke ndoto toloti fo ezala ya na message mona kata balingami ndoto nyonso olotaka elamwisi na mawa yebaka c'était un message ndoto nyonso olotaka elamwisi na esengo obundaki balandaki yo babetaki yo masasi basoda babana olanda opumbwe okai présence mo baneutralize yo surtout bato balotaka baosa barapport sexuel na butu ezala mobali ezala mwasi okoma na bainfection oyo surtout bamama basœur okoma na bainfection oyo na bamédecin malgré poto malgré afrique bapesi yo batraitement ti bakoki te infection ezali ye na basemence ya mibali na butu parce que ezala basemence mo trop sale et même bamio bakiste bafibron olotaka osala rapport c'est obotaka obali ce sont des très mauvais songes ebele so aloti bongo akanisi lokola ke ngonga na obali ekoki ebele même à cause ya olota bandoto bamibali ya butu bakoma na frigidité mibali bakoma okima baoka sans raison bandoto mpe mpo oyeba nzambe alobeli yo bandoto ese repetaka n'est-ce pas olota ndoto wana eleka semaine mo te fo olotango eleka mwa mo te fo olotango keba mpe bandoto nzambe alobeli ezali surtout so nzambe alinga révélé o bato oyo baza nsima likambo na yo elongi olotaka régulièrement peuple de Dieu nana ministère interprétation songe mpe ya délivrance elongi olotaka régulièrement azala a papa azala mama yaya toleki on a passé d'état pour appeler ça na témoignage parce que son ami na banda na témoignage na cause ata 3 heures de temps na pesa mnoka ba témoignage elongi yo lota régulièrement yeba ke ze longi muto bundisa avina elongi ya muto bundisa avina ça c'est de 1 de 2 de 3 ba noto nyonso yo lota otikala jamo bosala. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Bah non, l'autre notoana. Vous allez cas devant une situation donnée, notoane. Devant une situation donnée, notoane. Et nous allons que c'est aussi un langage de Dieu. Bah noto l'otaka. Ou tu l'as la caca 2-3 minutes après. Quand on pongue memio, au bandio lota. Donc, on a entre le sommeil et l'éveil. On y va tout la quitter. Mais Munga Mukimo, l'ultime Kamabele Malamoko, Yebaka, c'est aussi un message de la part de Dieu. Banoto l'autre qui a une précision. Passez-moi la tautologie, des précisions précises. Au monde appelle un événement. Le col a une histoire. Au monde a un bandit. Au monde a un bandit kosila. Yebaka que c'est un message de la part du Seigneur. Voilà quelques éléments, maman Tatiana, on a copié Sabango concernant Bandoto. Tout est détaillé dans mon livre. Je pense qu'en ce qui concerne mon numéro, partout ici qu'aux alliés, en Afrique, en Amérique, en Europe, so bengi un numéro on est allé ouvert 24 sur 24. Nazana plus 243, je pense. Plus 243, 81, 231, 84 et 80. Plus 243, 81, 231, 84, 80. So bengi un numéro on Pasteur François Ndoumbi. Dans la Bible, Pasteur François Ndoumbi. Parce que Pasteur François Azebele, so benga na numéro ana, et ça pour l'interprétation songe, maman Tatiana n'a pas étonné bango, j'ai fait aussi des délivrances et musica. Parce que Dieu m'a fait grâce, n'a autant sa délivrance sincère moi à Paris, et ce qui s'était produit, j'ai vraiment confirmé que Nzamba sala kana pembenité, Nzamba sala pena musica. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur François Ndoumbi. Toroli qui a na internaute nyonso ya Congo Millennium, toyambi un grand homme de Dieu, toko le ganaboete Pasteur François au pambola site na biso Congo Millennium. Nzambe nazo pambola site oyo. Nalingi ke ba nyonso balandi biso pe ba olanda be mission mususu yo eza ko édifier ba amna bango ba pambola. Mais pona lelo nzamba lola na obenga yo koloba boy. Bandeko nyonso diable atiaki lourdeur na kata ba amna bango.
Il y a un esprit na bango pour pas considérer bandoto te. To batu nyuso sata bando yiba bandoto na bango. Ba lota bato bazo troubler bango mais ba kosaka bango ke balata bilongi na bango. Tika lelo réveil spirituel moko se produit na kati mitema na bango. Ba ope vi na bango eza troubler na bandoto bango ba lota kanzambe. Na banza ke na nzela mission ngonge koki bazo édification na bango. Bazo révélation na bango Seigneur. Bazo orientation pour na ba victoire na bango. Natiki bango nyonso na loboko na yo bao bazaya yo o likambo est concerné bango fungwela bango réseau de manière à ce que contact est à l'établi pour nzambe bazo édification na pamboli Congo Millennium ticket émission et prospérer et kango la batu et pambo la batu pour na gloire na kombo na Yesu Masia na kombo na kolo na biso Yesu Masia o ya kufa ka se kwaki o tozo zela oya newe komi mina ticket kimia na yo ezala na bango na kombo na Yesu. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur François Ndoumbi. Merci na ba internaute nyonso ya Congo Millennium. Bino bayo vraiment bopesi biso encore une fois grâce que toya na banda kuna bino et merci également à Jires vraiment Jires Mwanda oazo lembate kosimba toujours bilili. Merci à toi Sylvain Moutanda oazo lembate na montage. Merci également on a balandi nyonso boza tellement ebele. Merci à toi Le Sango depuis Paris, merci à Ninel Loukous depuis Paris et pourquoi pas aussi remercier celui qu'on appelle Tebango Babenga Rabango et Kiri Matone, to Pamboli Binope vraiment, na Kombo na Esumasi et puis to Pamboli centre évangélique et Yambi Biso Congo Millennium Lelo. Ce qui peut se féliciter vraiment Pesanzambe, merci et puis Pesarape merci, Natasiana Chefem ensemble avec Jires pour Moussala et Zoko Baseko Koba. Soki Nzambe azongi te biso na bino, to se retrouver encore prochainement na numéro mususu na masolo ya bien et boboto bondeko ekoba pour régner na mabota mabino. Au revoir. Sope ba sepel na émission ba benga biso n'est-ce pas? Ba encourager ba ndeko Congo Millennium ko ba ke to sepel na émission na so bolingi épisode mususu bolingi numéro mususu on est disposé ya ko aider bino pour vous édifier. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.